Coucou la famille, bon samedi, bon déjeuner, bon après-midi, bonne nuit. Hein, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà. Bambote ebele bisika bizubino. Boboto bondeko. Hein. Na kati ya mabota na bino. Voilà la famille. Voilà, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bon samedi, bon déjeuner. Voilà, Bandeko Nangai, on est là pour les informations. Voilà, laisse-moi m'asseoir sur la chaise de gloire. Et puis nous allons décortiquer. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Shalom, shalom, shalom. Bon, banda déjà, ko like émission Oyo, ko partager en haut. Vraiment, s'il vous plaît, vraiment plus de likes. Ce qui est comme déjà 1000 views, tous à 500 likes. C'est une émission pour soutenir notre sœur Pamela. Ce n'est pas une mission de Kwanga Makayabu, ce n'est pas une mission de Nzangala Nzangala, mais une émission de souhaiter, de soutenir Pamela qui était morte au Cameroun, précisément à Douala. Shalom naba homme de Dieu, chantre de l'Éternel. Voilà, Boboto Bondeko, na katia banda kunabino, da bandeko na biso Ecclesia catholique, parce qu'elle fut aussi une sœur religieuse. Voilà, respect na ba chef coutumier na biso, et puis matondo na ba kimbangiste, sans oublier ba salam alaikum, et puis sa bandeko na biso ya ba musulman. Toute tendance confondue, Bambo Tenabino Ebele, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Bouzouama kopwati, kopwa café, malili makasi, bande konanga, molili ezakara tokomi déjà panabiso toza ernini, nazo sa l'émission, on a 10h45, il y a London, 11h45, il y a Paris, mais molili ezamakasi, ba minda nyon sondaku eza ya kopela. Eza période moko courant, ezaka vraiment consommer mingi, et puis gaz pe pour na chauffer bandaku et consomaka pe ebele yaya air yangoyo ezate kosomba bilamba ko sala boité ko privé gaz nandaku te fonda ko na mneza la chauffer soko lingo vivre longtemps vraiment ko lingato zana malili ka pona ba mona yo olata kitoko oliaka kitoko mais yeba ke nzoto esenga makambo ebele yangwana komela moitié ya moto pe et ça la bien. Pourquoi pas moi whisky mouke et les kanango nyoso pona chauffer nzoto. Voilà bande konangai na yeli bino vraiment de kana zoyela kabino soki bomoni ngai mama la danoise na ye na makambu ya Pamela, cela veut dire que na yeli bino suite oyo ngai nazana ngo na contact direct na communauté congolaise oyo vandi na Douala, et puis lisusu directement na ambassadeur na biso na représentant yaba congolais na Douala oyo bazo sala makambu nyoso ndenge bozo mona ezokende pona Pamela na ndenge ya mabete nazali ko dénigrer famille ya Pamela ata mukete bande konangai soki makoki ezalite soki makoki elobika ate mbongo ekoko za la pe passeport ekoko za la pe disponibilité soki ezomona na te pour la famille à Pamela bakita na Cameroun, to ko condamner bango te parce que to moni pe ke soutien ya kitoko ya gouvernement na biso sur place ezate ndenge basalela ki Alexandra. Soki ezalaki bande konanga mbele bosi bomoni famille ya ba Pamela baza déjà na kati ya Cameroun. Ba ko pe ko sela bango passeport dans passeport neti biso ba passeport na biso ya ba danois. Et ça, on a vite, et on a 5 jours, 4 jours aux passeport. Ceux qui ont kimia, et puis ça a même prix. Et là, on est dans la caméra. On dit, pressé, pressé, ok, 4 jours, 3 jours, on le passeport. Mais si on peut à l'aise, non, voyager, c'est quoi, non. Bah, c'est normal, plus ou moins 14 jours, ils ébélés, passeport, n'importe quoi, donc, le papa, passeport, nous, pétion. Bon, mon équipe, kalate na hotel sa passeport nga ba bambeli nga lisu 10 ans na ngai bandeko bo compter partir à tina 1000 na 2034 nga ona kaka pepo
Pote, avec notre Dieu, toko kota 2034, toko mona yango. Na koleka kapeka na bémission. Wana sina komi pe mukolo sagesse ezo bakisa makaka. En tout cas, bolaike. So bomoninga na ye libino sango ya bien très important. Na kotia ba audio boko yoka ndenge ni makambo ezo dérouler. Alors bande konangai to lingana bande konanga na kacha communauté. To lingana yaya esiko zali linga communauté. Soko yoke sika mobo ba Congolais ba kuta na kapona makambu etali communauté oyo vandeli yaya moko bwa kaka lisu baye barake a mama la danoise avanda kawana ma boye azalaka wana pona eza nécessaire na bakaya boye tozomona ndenge communauté eza impliqué soki résultat ya kitoko onga na yeli bino malgré ndeko na biso akufi aolamuka lisu te mais solution ya bien résultat ya kitoko soki bazui yango lelo ezali parce que ba Congolais ba telemi balobi bakotika nzoto ya Pamela te Pamela pe makila makasi atelemisi biso neti ngai a na kati ya Europe ngai mutu nazoyela bino ba information vrai ba information ya solo o ya lokuta te o ezate mutu moko avandi na ye asali histoire na ye aye apesi bino bobeti yango bolobi eza vrai non. Il faut tous avoir information eza palpable au docteur atali au amoni bande konangai na kumisi nzambe parce que na yaki na lobai na bino que moi en tant que juriste bako zongisa ndeko na biso mobali na kati ya Cameroun akosenga ye na état belge akozongisa ye na Cameroun pona za pe camerounais soki azalaki belge akokai kosala mwa lobi non tozotala nanu mais lokola aza camerounais aza na nationalité te yango nayebisaka bino moko zwa nationalité mais na ka na ye tosepeli ndenge azangi nationalité bakostrade yo soki ostrade bakotinda ye na Cameroun azokende kuna parce que ba indice nyonso na Cameroun epesi ke ye azali auteur ya koboma Pamela to beteli na nzambe maboko na likambo wana like partager nzamba za malamu donc ndenga za na ye wana bolela lisute ko aza na liberté o aza boete Belgique azobongisa ndenge nini bakokangela biso ye pona ndenga za wana passeport na ye biloko netu eza déjà na maboko ya état belge akokimela wapi bazozongisa ye na Cameroun kuna nde bakokende kotala ba print o bakutaki biloko nyonso eza na nzoto ya Pamela bandeko nanga ndeko na biso ta mususu akosala prison na ye na Cameroun alors na kosenga penza asala ngo na Cameroun là où il y a la souffrance anyokwa mabanyonga ye penza avant 100 ans na prison Cameroun parce que même le président ya Cameroun aza saisi azali aza vraiment mécontent na relation biso tozalaka nango kamo congolais elingi ebeba pona mwana mobali moko individu na kombo ya Wilfred bande konanga ya kochela bino ba odo pardon ba audio bozala patiente voilà bande konangai donc ndeko moko nanu akomi sur place te eza pe problème te na minute oyo toza pe na besoin lisusu ya ndeko moko te ya Pamela akoma sur place parce que solution o ezalaki souhait ezala ndeko Pamela azala te o ezalaki souhait ya biso ekokisami donc corps ya Pamela bazozongisa ngo na Belgique na yebisaki pe bino yango na lobaka bosa bone awa pa ya mwana mayele nazalaka mayele akosakana te na yebisaki bino ke Pamela ngai na kochela bino audio pe ngai pe mutu na sololaki na autorité kuna nga nazosala makambu na nga en coulisses tango nazobimela bino po koyela bino ba information kitoko ezate o Pamela balongolaki ezemi akufi na hôpital lokuta Pamela zana zemi na ye na kati ya libumu na ye akufi na. Pourquoi donner les informations fausses? Et puis mutu moko azaki te hôpital yango kombo nango nini kombo ezate mutu yanga longola ki ezemi yango non
Pamela za intact. Opération te. Ba hormone ba longoli ete. O bandeko. Bozolo ba bon po ani ba l'accepte no ba photo no pesa bino mote. Wana pena bo katamata mutu. Na moni na effacer. Pona molimo wana eyate. Mutu moka benga nga mombele de no sinira katanga no. Attendez ko na bango no. Bo mona Pamela bandeko na bango tant Pamela oya sur place. Bo ke kota la Pamela soki bo ba okotsa bino na kuna bo mona accord na e bo mona ke Pamela na bino balongoli motema te balongoli libumu mwana na libumu te eloko moko te. Mais Pamela ba bomaki par étouffement. Moi c'est Zemi soko zui coussin o étouffé isili mais na ebite poni atumbaki lisusu soki pe nganga na mutalobaki après étouffement faut tumbaye parce que autopsie ezo pesa ke ils a par étouffement et puis par tumbier lisusu tumbier voilà. Na otela bino ba audio nazana te belé monsieur ko keneta inédita parce que on a trop à dire. Voilà. Donc eloko liboso to sepeli corps ya Pamela e kokende Kinshasa te. Na yebisaki bino bien na lobike Pamela azali demandeur d'asile. Azan asile na ye politique na kati ya Belgique. Donc azali na même titre que ba Belge. Et puis Pamela ce qui guerrier ndenge ba réfugié politique bazalaka wana na ba poto. Ce qui guerrier lelo net par exemple en Angleterre aw. Bato bako bimisa bango mbangu. Lemsu avant ba bimisa ba anglais et kozala ba réfugié. Eza na loi ya oni eza bongo. Ba protéger bango. Nazala bato nga na yebi tango ba sengaka guerre na mboko yo kombo ye na mutuna na lobe kimingai na Kosovo. Na tango Kosovo bazwaka guerre ba Congolais bazaka kuna na Kosovo. Bimisaka bango kutu ba resentisa Kosovo. Bokotika la wana bo bunda guerre na bino ba bombarder bino ba bimisa bango ba sengaka Danemark ayamba bango ba réfugié na tilelo batikala pe na Danemark. Bazawana ebele na pesi bango ba mbote na otanga ba komola bango te mais bazawana balobaka munoko wana na Yougoslave voilà. Yougoslave ba utaka précisément na Yougoslave. Bazali wana cause la réfugié politique bato ebele baye baka statut na bangote faut tanga ba privilège na bino ndenge ndeko na biso kene ko kufa kuna ba kozwa corde ba kozongisa na Congo te parce que yena Congo baza na problème te mais ceux qui par exemple que ko ba congolais bazo kotango parce que zali ndeko na biso ata si asipala ke na système ya mboka te mais akotika la congolais congolaise donc yango no monde ba ambassadeur na biso baza inculqué et puis nani ministre à moi si je crois aux affaires kuna na Congo azala qui peut impliqué ayo qui peut déjà famille yaba Pamela mais mon solo boye na yebite ceux qui apesi ou bien apesité non le balikambo na monité parce que ceux qui apesi qui pena mon solo en tout cas mbele atande komoko ya Pamela alingaka koma déjà kuna parce que ba jeune fille pe famille na bango o pe bazana ba passeport en tout cas ou bien balinga ba délégué mutu na mongo na poto ba tinelie moi selelie moi western koto yo allez mutu wana sali nini azuka avion akei komona ndenge nini basolandela makambo Pamela mais même de loin ba vidéo comment nango ba pesi ba koti na mort ba tcheli bango vidéo ba moni que c'est leur sœur ba sali ba empreinte ya Pamela si ebimi et lobi ke wana Pamela donc lelo corps ya Pamela ezali vraiment identifié juridiquement ba empreinte ya aéroport et pesami ba empreinte na eboko bazui autopsie tout en tout cas corps à Pamela ezozela kaka nakoya pe koyebisa bino jour nini mukoloni barocha que corps à Pamela est en Belgique. En tout cas mukolo wana Zamba pesa biso makasi jour enterrement ya Pamela congolais nyoso telema tokende vraiment kolakisa bolingo na biso. Et puis bande konanga ya Belgique pas partout ceux qui ont allé toucher olingo contribuer parce que avocat ya Belgique azali kosenga mbongo par 1 heure du temps et ça ba 150 à 170 euros. 1 heure à pamba avocat zwa ezali mutuya yango bande koto soutenir. Ce qu'on a besoin de soutenir Pamela, qu'on pesa moi quelque chose. N'hésitez pas
soit obengi ngai na kocho en contact na famille ya Pamela to sala yango bandeko nanga to soutenir Pamela même en tout cas na ndimi même na nzela nanga na sololi na nda famille te mais na nzela nanga pe soki mutu alinga soutenir en tout cas ba liste ko monana to ko pesa mbongo na famille ya Pamela azana ndeko na ye na kombo ya Jolita aza wana bandeko mona mwasi wana avandi na frontière musika na Belgique na oloba frontière en mboka te mais aza musika na Bruxelles azozwa voiture na ye 2 heures 3 heures de temps pona yaka presque chaque jour na Bruxelles bandeko essence na ye kolia na ye a musala na ye pe linge beba mbongo pe bimisaka tout le temps pona ko na avocat bandeko to soutenir famille wana oza na 50 euros oza na 100 euros oza na 1000 euros bandeko ekokele na bonne main bakoliango te ndenge baliaki mbongo ya mama na biso pe ya son âme Rafine Tumba bongo te wana visibilité kozala bandeko nanga directement epai ya ndeko wana mwasi mbongo pe kotikala soki asisi ba démarche wana soki mobali wana aza déjà arrêté ekokende epai ya mwana na ye. Donc ne vous inquiétez de rien. Nzambe pas sunga mwana wana ba confier epai ya Jolita aboko la mwana wana. En tout cas wana siko ekomi pe prière na biso parce que mobali wana kalate na zo ko yebisa bino bazozongisa ye na Cameroun. Donc démarche ya wana corps eza identifié ba signer déjà ba papier ke bazongisa corps wana na Cameroun na nini je ne sais pas soki ekozonga wana nanu Wilfried akei Cameroun te ou bien ekozalati kuna jusqu'à ce que Wilfried aille na Cameroun si mande ba zone sa na Belgique place wana nanu moi kosolola ezali mais bande konanga boye bake ndeko mobali makambo ezokende tokos mwana mwasi wana tiki ete akange na nzoto et puis bande konanga na kokota makasi te tout ce qu'on vous dit balongoli ba organe balongoli motema lokuta azana opération moko te azana cicatrice bakati yete même pas o zeminae bakendeki balongoli yango pete. Donc bande konanga wana onga nazo solola na gouvernement na bato bazokeni kotala corps mais oyo tozo yoka wana ke akendeki pa balongoli zemina yebite ce qui peut eza vrai na boya ngote mais wana cause wana eza établi na procès na ye ke bakendeki ne boye balongoli ezeli babo akufi na couchement soki na avortement nde batumbi ye non wana ezate eza na lire wana te bandeko na ngai voilà parce que soki akufaki na couchement et na kolongola zemi Wilfried normalement alinga kimani parce que baza ba adulte elle avait 31 ans bokoyoka yango bokozoka na oche la bino pendenge mungongo lelo pe bokoyoka ya nani ya babenge nani ya ambassadeur na biso alors bande ko ngai bolanda na boke binyonso nazoche la bino ba conversation et ko sala bien na sena tshela ki bino déjà avant na ozongela isu misusu wana te tokozwa mwa katikati pona enchaînement. Donc bande ko oyo bozoye ba histoire a Pamela te Pamela zandeko mwasi azalaki ma sœur après alongwe na ma sœur aye na Belgique asengi asile na makambo ya kutaki na pouvoir oyo sepele saki ete nzamba sungaki azwaki mukanda na ye après régime moko ndesima aye na kaka na kati kuna ya ba centre akutanaki na mobali na komba Wilfried Camerounais oyo balinganaki baboti mwana liboso batikalaka kobala na te batikala pe kovanda ndako moko te mutu na mutazaka na kwena ye na ndenge pe Wilfried aye kozwa mwasi lesu mususu kaka na kati ya ba centre wana aboti pe na mwana mwasi wana za na mwana ya 6 mois après abane ko continuer toujours relation nande ko na biso mwasi ezaki baboyani bazongani na ndenga ye kokuma na zemi yango mibale oyo mobali penza alingaki yango te oyo esali ke mobali a éliminer ye balongwa na mokili ye na mwana na mama bakende bande konanga esali pasi toyebi te molimo nini esalaki alors que mwana biso mwasi azalaki likunzi ya famille biologique na ye. Quand on dit famille biologique, on ne voit pas les cousins, on ne voit pas les cousines, sa famille. Donc même père mère azalaki mwana azalaki fololo
oya bande ko bimisa lumière donc ba bomi lumière ya famille wana mais nzamba lobaka soki liboko ya gauche et ya droite katani gauche na yo ta bande ko komela ngote et ko koma ko koma et ko koma ko lamba fufu et koma ko sala makambo nyonso donc lumière mosusu e ko pelaka na famille wana oyo ekotambusa bendele. Alors bande konanga sans tarder bola ike mission makasi pour montrer aux gens comment les Congolais to linganaka. Ndeni tozana bolingo même oke na mboka nyonso linga omo na ambassade na yo mama. En tout cas ngai pe na bon nazala temps na kideki Maroc c'était juste 10 jours mais na monique soki na kei libanda ya Europe en tout cas na bamboka so na okende na kolinga vana longwa awa na kota na contact na ambassadeur na biso to solola nani utala na oya na mboka na zo kotala mboka to et tout moi parfait moi eloko moi muke na memeli pa monsieur l'ambassadeur pona attention likambe kwei bayebi ke ndeko na biso mwasi ayaki et puis kututa msu ba no soutenir yo bakol bando OK soza na voiture te l'ambassade ya kopeso voiture to rataka ba opportunité na biso ebele biso moko bandeko nanga place yo sokei luka ambassade na yo s'enregistrer neti biso ne toza na UK awa ngana s'enregistrer na ambassade nanga bayebi ke non une danoise azalaka na mboka ya Londres na veni boy na balabala boy yo siko yaka ko toucher ngai et puis na lata bendele bandeko nanga place nyonso na vandaka drapeau et pepaka drapeau ya Danemark ya na lata kombo pa bate yangoyo pepaka pepa pepa voilà yo siko na ndaku na yo oza française oza kutu na France yo zata na drapeau bino boyebi eloko nini eza caché derrière drapeau boyebaka lobi na lobaki bangaba ba totem na yebisaki bino bangaba ba totem na France boza na totem na bino na Danemark toza na totem na biso mais totem ya Danemark na linga ngo te na kata ba lien nango na sabino eza nini eza sirène soko comme na Danemark et loko kopeso bonjour mutal boso mama la sirène mami wata alingaka mabala te mami wata linga batu babala te o na ezali le pays le plus divorcé et puis divorce c'est facile comme de l'eau à boire au balali lelo mariage kule ça la msuka une semaine na comprendre te une semaine ka batu babalani ba divorcer au côté papier divorce lelo samedi administration salate au côté qui vendredi ko ya ba convoquer déjà bino pour na boya ko solo la première rencontre à samedi mon souswana mariage esili babali sarape batu mbangu bomona ka batu nyonso so bazo compliqué na France na Belgique côté papier de naissance bango batu na ate yeso lingozoka ozana problème na mobile no bolingo bobala na Belgique na France ou bien quoi que ce soit bazo compliqué bino côté ça papier oyo surtout ce mobile bobotama na Congo papier mo ezomona na te ya zwaka passeport na yo beta voyage zo hôtel na Danemark kende kuna bozo hôtel na bino une semaine ya à partir ya awa déjà oko senga déjà ba papier ou bien okei kuna bozo na hôtel olobi to sepel na mboko yo commune na bino eza poke bosololi to sepeli awa to muito to bala na biso awa to sala boyeboye OK bo sepeli boza na séjour à combien de jours tant de jours OK papa so pe bokuta na mutamalam bo balani sans papier de naissance mboka moko facile na ko balana facile na ko divorcer wana eza nini bisala ya mami wata donc bandeko nanga c'est comme ça bino pe boza na Belgique bozana totem na bino boyebi yango soki pe zalaka nini na yebi bien te soki pe Lyon soki pe mwana wana subaka na yebaka te France ezaka soki soso donc yango mitu na bino ezaka toujours kokoriko bo panzaka kaka makambo ba soso bata France ba panzaka makambo panza panza makita tala ba on ba live ka ko panza makambo oya loba boy macha
Voilà, likez. Avançons. Bon, likez, bon, partagez. Le reste samedi, prenez votre temps. Prenez votre souffle. Maintenant, nous allons écouter Bakamnyo so ndengenini ezo le kakuna. Et puis, boyo kangona bo kebinyos. Avançons et... Voilà. To bandana audio nini. Oh, c'est la bosée. Bon, bonsoir, j'espère que tu as passé une belle journée. Namoto bandawana, après tokei, oh, 7 minutes, aïe, ayango, ok. To bandawana, ministère des Affaires étrangères. Ok, oh, les hommes, ministère des Affaires étrangères. Bande konangai, oh c'est juste na mekana ko fina awa, oh ils ont message kaka affaire Pamela, ministre étrangère, voilà, oh Pamela avec sa fille. OK. Laissez-moi trop téléma. Voilà, oh ezali affaire étrangère, OK? Nandenge le kaki na Congo, affaire étrangère de bayambaki famille à Pamela. Ça la dame ici, maman oh bozo mona oh, maman oh. Aza maman ya Pamela te. C'est la tante de Pamela, c'est la sœur de la tante maternelle. Tata moi si à Pamela. La maman de Pamela et son père, jusqu'à présent, non batie bango vraiment au courant te bazo banga, réaction na bango et kozalani. Vous comprenez? Ça ce n'est pas la maman de Pamela oh. OK. Ça c'est Pamela oh avec sa fille bozo mona. Moi na vraiment elongi penza ya ba Camerounais. Camerounais, voilà. Ça c'est Pamela. Oh, ça je m'accamignon son ministre à Sali, ok? Photo ministre Ayambaki, famille à Pamela. Voilà. La vice-ministre Ayambaki Bango, grâce à Yamba Kazadi, à l'écoute de la famille Oku. Voilà. Ayambaki Bango. Donc, Totiki nyo son maboko yaba mikonjiwana eleka. Voilà, bande kunangai. Tolongo na biso wana. Toke, tozongeli. Ba audio na biso. To vanda na boke binyoso bolanda. En tout cas, bolanda vraiment respect na mort ya Pamela. Ok. Boyo kangai, to vandi. Na komeli papa awa. Na komeli ok? Dernier point, na ba information. Na lobi, bonsoir papa. J'espère que tu as passé une belle journée. Papa, oh, il y a un dossier à Pamela, à part nani ambassadeur. Mais il y a un délégué aussi, un dossier nyonso, un papier nyonso, un document nyonso. Bande konangato, tamsun nzamba sunga, ceux qui ba osenga ta délégué moko a accompagné corps ya Pamela, nzambe na biso sunga, opesa papa na biso. Oh ya simbi makambo ba pesa visa ya Belgique aya kotika corps ya Pamela. Oh Seigneur des armées, natiki papa na biso o na maboko na yo nkolo. Oh ya simbi nzambe nengo simbi motema na ye azozwa Pamela lokola mwana o ya boti nzambe na lola. Le corps ya Pamela mukoleko ya nzambe tikate batu na banani bako accompagner corps wana. Papa na biso a côté sa dossier, ba pesa e visa, aya ko accompagner corps. Pendant zali représentant, ya ba congolais na Douala. O bande konanga eko sala kitoko makasi, eko pesa susu, vraiment na ebite. Nzambe tala likambo yo, kota likambo oyo, na kombo na Yesu, na ba kombo nyoso, tukumisio, pito lobi, gloire à l'Éternel. Voilà. Bala moko papa tindelinga audio. To banda, to bandi. Bolanda la boke binyos. To tche audio yango. Bonsoir maman la danoise. J'espère que par la grâce de Dieu vous portez très bien. Bisope toza malam. Bon, pour le moment, information spéciale eza sous pensate. Le Cambodge na yebisa kiyo ezokini na suka. Bon, le lot en journée, pourquoi l'après-midi vers 15h, le représentant de l'ambassade au Azalaka Douala, tout cela qui n'a bango, na la police judiciaire. La police judiciaire a lobby
basa la demande pour que bapesa bango ba document mosusu. Le seul document oyo bapesi epai ya représentant ezali nde photocopie ya passeport ya réfugié belge ya Pamela nde bapesi ye wana oyo bazwaki na aéroport, c'est-à-dire la photocopie du passeport de Pamela, réfugié belge. Yango bapesi, le seul document bapesi epai ya représentant ya ambassade. Et bayebisi biso selon ba information basali ya rapport batindi na ambassade ya RDC, bati na ambassade ya Cameroun na RDC, et batindi pe rapport mosusu na ambassade ya Cameroun na Belgique. Voilà. Donc bazolinga te bapesa biso ba document so se trembale nango. Donc maintenant ezali koleka entre la bango na bango pour que l'ambassade kuna entre bango na bango ba causer ba évoluer. Le seul document tout petit bango demande pour passer biso ba document mosusu. Et comme la famille il a besoin de actes de décès, on ne sait pas si c'est demain ou après-demain, on peut avoir ça pour les envoyer. Voilà où nous sommes. Une fois de plus, merci pour votre bonne compréhension. Nous avons apambola biso et gardons contact. Oui, papa, merci beaucoup. En tout cas, Nayoki, merci l'évolution des Okende. Bon, to solo lipena la fille, donc sa cousine propre au Penda, Azozwa Makambo A en Belgique. Bon, normalement, tout ça là vraiment beau ça la kuna Korwana et qui est na Congo T. Korwana et qui est Belgique. Ndengika olobi, azana passeport na ba réfugié ya Belgique. Cela veut dire que akinde ki lokola touriste kuna. Donc les kamekoleli kuna Belgique faut azongisa ekoto. Bon mais kapé kozwa kokine na ambassade ya Belgique. O eza sur place na Cameroun. Ndeli kamwana place bozo neti ko louper yango. Faut bokine na passe nango kuna pe bokine ko kotsa demande na ye ke tala réfugié yaki awa azwi likama bino bolobi nini corps na ifo zonga kotoyo à partir ya kotoyo et puis avant zonga ba élément nyonso batu ba ozwa kuna et puis bo memeli yango koto tolo bake na Cameroun nde bolobi ke likambe nyoko na soka donc muta bomi nde kona biso kuna ba lobi ezanani eza mort naturel eza ba mutu abomi ye ba moni ke ba ami bomi ou bien eza ndenge nini parce que bakolo bakate ki likambo kuna basukisi yango sans bapesa biso ke bango bazomona yango ke liwango ezali ya ndenge nini omoni ya wana en tout cas corps wana ekoki Kinshasa te parce que kuna aza sengaki asile na ye Belgique apesaki ye mpo naza na baproblème na ye na mboka. Donc meka komoke ko expliquer nga côté yango papa yo salanga bien en tout cas na sepeli makasi na c'est vraiment ndenge to solola bien en tout cas yo salanga kitoko makasi papa merci et puis à partir à lobby toko banda ko mobiliser biso ba congolais awa na Europe to tia caisse moko pona ko chambongo pona ko soutenir ba avocat ya Belgique parce que bazio avocat mais azo senga moi montant monene o ezaki ndeko na moko na Belgique a koka yango te fo biso pe to sa to tia maboko bon yango lobby ba émission to bando sala na kosenga na bandeko na nyonso ba bando lobby lango puis tozo zela compte o ba opesa biso ya banque ndito banda kolekisa ngo pona ba soutenir ba avocat ya Belgique. Merci. Boutou malam. Un solo bien. Voilà. Donc, na lobby bongo, suite yango, na zope sabinoka suite, voilà. Après, tant on a passé au Johanna, et là qui n'a pas Boutou, bah, quoi, pour répondre, gars,
na tongo nango vers 6h12. Papa na biso atindelinga audio oyo bolanda enchaînement. Bonne compréhension et bonne journée. Oh bande ko bozela na bande la audio. Bonjour maman la danoise. Bon, tu sais que par rapport à ma préoccupation oyo ezali kosenga biloko mosusu moyen biso to former yango esate. Nous sommes des civils et nous ne sommes pas aussi les diplomates. Donc c'est un peu difficile. Et boyebi pe lisusu ke ezali le kambo moko même l'état camerounais moko ainsi que le Cameroun eux-mêmes ezali kosala bango passe et ils ont fait sa réputation ya mabe na ba Camerounais. Voilà. Alors makambo mosusu ekomi kolekela kaka ndenge bakonzi e na bakonzi baza bango moko conscient, ils sont conscients très bien que Pamela moto abomaki ye ezalaki mwana bango Wilfried, mais bango bapesi biso badocumenté et l'administration ne marche pas d'une manière verbale. L'administration est fonctionnelle ba écrit. Alors bango bapesi biso ba écrit. Les écrits batingango directement na ambassade ya Cameroun en RDC ainsi que na ambassade ya Cameroun en Belgique. Ils ont envoyé les écrits là-bas. Okay. Donc maintenant peut-être bateau bazan na Belgique bakoki kozwa relève kobayeba quel est le rapport batindi kuna. Bapesi biso rapport wana te na maboko na biso surtout nous sommes que les simples citoyens. Voilà. Et en plus nous ne sommes pas de la famille, le membre biologique de la famille. Voilà. C'est pour cela que je disais depuis s'il y avait un membre biologique de la famille, voilà. Peut-être Makambo, il y a qui échangé il devait avoir plus de l'importance parce que membre de la famille biologique Azali. Il pouvait être en possession de avoir besoin. Mais nous sommes les compatriotes et nous ne sommes pas le corps diplomatique. Le preuve, même scanner, c'est-à-dire au Bakanagana aéroport, la photocopie du passeport, aux un titre qui est réfugié belge, il y a Pamela, va remettre biso na maboko na bisote, nous qui sont les simples citoyens. Va remettre dans maboko, il y a représentant, il y a ambassadeur. Donc je crois que ceci peut déjà vous tirer leçon. Que non, la considération ne peut pas être la même entre un compatriote, un membre de la famille biologique et un corps diplomatique. Mais maintenant, depuis hier, nous étions contactés par... On m'a envoyé que le ministère des Affaires étrangères chez Azuma Kambouana, parce que la famille biologique, il y a Pamela, qui est comme le ministère des Affaires étrangères, et le ministère des Affaires étrangères a contacté notre ambassade du Cameroun pour que la justice soit faite. Je crois que maintenant, nous sommes dans le bon voie. En virgule à Makambango, échanger. Et je ne crois pas qu'on peut avoir encore d'autres informations, surtout comme l'ambassadeur va communiquer le ministère des Affaires étrangères et ils peuvent commencer à traiter Makambango dans le Likolo. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Une fois de plus, merci pour votre bonne compréhension et bonne journée. Voilà. Après, maman la danoise, il est difficile pour nous, les compatriotes simples, nous les compatriotes simples, sans l'appui d'une membre de la famille biologique. Tout l'obake, tout décider que tout accord wana kona, tout zone sango Belgique ou bien tout même na RDC. Et cause la rega. Bandeko, réponse au bandeko pesanga, pour ngai na sengi, na ABC bango, démarche moko bozo loba ezo, parce que moi je travaille, hein, comme vous me voyez comme ça.
Na makambo ya Pamela vraiment na lati yango juridiquement, je ne viens pas comme attaque maman la danoise zoba na binoté. Na yeli binoté que moi ça ma yele. Li passe ya maman ministre. Botaka premier ministre dans la bilonge koka na bongo, bomituna ate. Bon na moi ba signe mo te ke ngana maman premier ministre. Malgré beta ki bordir mo boye côté constitution, yo bongo. Voilà, mais botala bien kaka, botala. Botali ngai, botali pasteur Joël, botali nga toi tata moko. Mkoleza boko yeba vérité. Ngana senga ki bango ko ba na mutute, bango kuna na ambassadeur, na banani kora Pamela kozonga na Congo. Ngam tu na senga ki bakotsa ngono na système. Papa zo répondre nga wana sko ba idée na ye sa asolola na batu ndezo yebisa ngai est-ce que ils ont la possibilité bango ba décider mais l'air ba kei na ba poser makambu mais c'est comme ça les corps doivent retourner ceux qui comme na Belgique a cette investigation na ye maintenant c'est la famille qui va décider ba ke no kundango na Congo ou bien ba kundango na Belgique parce que sa fille va rester en Belgique. Mais sa fille, Zana Hena nous bébé, donc c'est la famille qui va prendre soin pour la Belgique à Kokundaye, après c'est 15 ans, après c'est même sous 5 ans. Alors, bino monde boutique à la famille, bo bakisambongo, yego bande konangai, bo sala bo lembate. En tout cas, bo obenginga, je vais te mettre en contact avec la famille, tout ça la cagnon tuana. Mobilisez-vous bande konangai. Longola suka sanza yangoyo. Longola nzamba ko pambola yo. Nzamba ako éviter que bana na oba kwe na makamba Pamela te. Alors quand tu te soutenir ba œuvre boye, Dieu te protège aussi. Hein pande konangai. Donc bobenga maman la danoise, bobengiga nazo ngamoko na ko benga la famille aussi. En tout cas pesa biso compte wana na bana ko dictara bino ngo pona bochaka mbongo kuna ou bien obengi maman la danoise, bambongo la bino ekokoma bien. Biso toko bambongo ebembe balia kangote bande kuna ngai to sunga pona avocat ya Belgique justice ekene mbangu mwana bobali wana ba wumisete bazongse na Cameroun ba séjour na epe ba botola yango voilà toko tale azonga isute akobokola pe mwana Pamela te omoni parce que séjour ne ba botola yango ba renouveler yango te aza criminel aza pe Belgique. Point de vue, il y a famille na bango, orientation. Voilà le problème qui est là. Ce n'est que eux qui peuvent donner les orientations. Et comme Makabo et Koué na Maboko déjà, il y a le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, il a saisi l'ambassadeur. Maintenant, Bisso toujours là, Bakonzi, et bien ambassadeur, a managé le Kamango, Ndenge et Kousukila. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire. Mais dire que Bissoto comme là, ambassade, on va comme l'ambassade et tant que banani. Et tant que la communauté congolaise, la Moutoumouka Bungi Awa, le Bungi de Colabiso Awa, ou bien et tant que banani. Surtout que déjà, ambassadeur Aza saisi par le ministère des Affaires étrangères. Donc, nous, on va seulement suivre des informations autres dans notre besoin maintenant derrière l'ambassade ou derrière les représentants de l'ambassade et en gros maintenant de coaching de la Bino. Parce que déjà, nous ne pouvons plus aller encore à la PJ, aller faire ceci, ou bien aller à l'ambassade ou au consulat de la Belgique qui est à Douala pour poser nos problèmes. Maintenant, nous allons suivre des directions ou bien des directifs. Il y a notre ambassadeur, où il y a représentant, il y a bureau de liaison, il y a Douala. Parce que nous, ici à Douala, nous n'avons pas un consulat. Il n'y a pas le consulat de la RDC ici à Douala. Nous avons qu'à l'époque, on avait 2 consulats dirigés par les Camerounais. Mais heureusement que l'ambassadeur qui est là, il a permis de fermer tous les consulats et il a placé un bureau de liaison de l'ambassade. Voilà un peu. Aujourd'hui, nous dépendons d'un bureau de liaison de l'ambassade et non un consulat. Ça veut dire un consulat, mais on peut dire que moi, peut-être l'ambassadeur, il devait saisir le consul ici pour que le consul donne le rapport à l'ambassade et l'ambassadeur donne le rapport à son hiérarchie. Voilà un peu. Mais donc, maintenant, Bon,
bonjour papa, bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour Natanabi, Natanayo. Vraiment, merci na audio, na comprendre en gros. Bon, on laisse maintenant le temps au temps, hein, puis on verra qu'est-ce qu'il va donner. En tout cas, merci pour l'explication. Bon, comme hier, na solo là qui na cousine na propre oyo. Azotana makamna niveau à Belgique. Bon, asenga qui tout ça là, tout proclamer en gros que bah compatriotes Europe bah ça la moi aide pour na kofuta avocat ya awa pour na zo singa par air mombongo ebele nazo zela ya salelanga audio o na kolikisa na audio sociaux pour na bateau bazana mitema malamu ba aider. Voilà donc merci beaucoup. Donc pesanaka ba idée à chaque fois comment ça se passe et puis on garde contact. Vraiment bonne journée et puis saluer la maison. Merci. Voilà, papa Akomelingapé, merci pour votre disponibilité. Voilà. Alors, audio ya lobby. Hier, Elo Konini Sikoyo, Ezwami, Yamoto Tobi, Oura. Narotiela bino audio sans commentaire, bolandango 7 minutes, entre tanga na hotel mananga, nazo kende ko sala poisson, na longolango ba salité, na saisonnier yango pona ezwa tan ya kota ba mungwa ba nini, pona eza Thomson moko munene makasi, soki ekoti pena mungwa bien te, na omona kolia ngo na osentir yango pena kitoko te. Voilà, puis na otiela bino, na olaksa bino ministre, ndenge kuna na Douala, makaba réunion ndenge zoleka, voilà. Donc, Bolanda, pendant 7 minutes 40, ne quittez pas, suivez Bandeko Nangaï, et puis on va voir comment Toko Lobelango, les lots n'ont commentaire, l'aime surtout ça, la émission place, tu as décortiquer, expliquer, ça, yebisa bomoni avantage à eux, bomoni à place, bomoni place, Bolanda Bandeko Nanga, 7 minutes 40. À vous. Bonsoir, maman la Danoise. J'espère que vous allez, madame. Bon, suite, il y a Pamela. Suite à Pamela Suko. Oh, on est très ce important. Matin, à 10 h, on s'est retrouvé chez le gouverneur, y compris l'ambassadeur ainsi que son équipe. L'équipe à Yaoundé avec l'ambassadeur Bayaki Lobi. Pas comment qui a Douala. Mais pourquoi? Et à 10 h, on s'est retrouvé chez le gouverneur. Le gouverneur nous a bien reçus et il a donné son mot. Et s'il y a un souci, il va apporter son soutien. Ça, c'est le mot du gouverneur. À 10 h 00, nous étions déjà chez le gouverneur. Et après le gouverneur, le gouverneur, toqué ensemble avec l'équipe, avec la CIATV, donc la presse, il était derrière nous. On est parti jusqu'à la PJ, c'est-à-dire à la police judiciaire. À la police judiciaire, nous étions reçus par le patron de la police judiciaire. Et il a relaté les faits selon ma audition ou selon le rapport Oyo Bapesaki et un rapport Oyo Outaki na aéroport fait par la police de l'aéroport. La police de l'aéroport, selon son rapport, a commis Boye. Les criminels qui est notre, qui devait être notre futur beau, Wilfried, à Kota, Cameroun, depuis le 22 octobre. Date d'entrée au Cameroun, selon les traces au niveau de l'aéroport. C'était le 22 octobre. Et les 5... Ah my God, Nini Boy Seigneur. Oh, arrêtez de m'appeler comme ça. Attendez d'abord. Mais loulou, attendez mes chéris. Vous allez m'appeler après, ça c'est très capital. Bolan. Novembre, de Abima, par Herbissel, en passant par Libreville. Et
notre fille ou notre sœur ou notre compatriote est à côté le premier. Ça, c'est ce qui est écrit dans le rapport au à l'aéroport. Avec la police à l'aéroport, il y a une empreinte, il y a une photocopie, il y a un passeport, il y a Pamela. Donc, l'ambassadeur a attiré l'attention du patron de la PJ ainsi que le commissaire qui s'occupe du département Yabakrine que dans cette affaire au sérieux qu'il demande que Moutouango Azala extradé dans Cameroun, c'est-à-dire le criminel. Et je crois que l'Interpol... Bon, là, bien, donc on peut des explications claires et nettes. Il y a dossier, ndenge za sikoyo na minute oyo. Donc, basengi déjà, nani azala extradé na Cameroun. Albolanda attentivement yaya. Nakoya ko analyser audio oyo penza mot par mot sima. Doit être saisi dans les jours à venir. Voilà. Pour que Bamela peut interpeller Moutouana ou les filles pour que Aya na Cameroun. Parce que l'ambassadeur a terminé qui le Cambouana un peu très fort. Aussi ici dans la PJ, toqué dans la morgue à la Kentini pour aller voir le corps ensemble avec l'équipe ainsi que lui-même l'ambassadeur. Donc comme dans la morgue, nous étions reçus par le directeur de la Kentini ainsi que son assistant, ainsi que les services de surveillance, je ne sais pas pour la surveillance. Ensemble avec la CIATV, c'est-à-dire la CIATV, c'est comme la NTC du Congo. Donc la presse était avec nous, qui prenait les images partout là où on va être le cas. Total Icor, Mawami, ça ne pas quand j'ai revu encore le corps. Quand j'ai revu. Ça y est, Mawami. Bon. Je voulais vous expliquer le but. Quand j'ai revu encore le corps, cela veut dire que mon pour la deuxième fois. À mon déjà pour la première fois, à Ebis, na Ebis Kibino, et on a passe ma kataïete balongola et baordante. S'il vous plaît, ne donnez pas les informations fausses parce que l'Ikambo est allé justice à Belgique. Belgique a allé bateau tous en bango proche, bateau balandarabiso, bateau bayebi mangala, so bamona so topé sa information le kuta et ko sala mbouima ya dossier. Quand je vous dis la vérité, bande konanga ba mama youtubeuse, ba tata youtubeuse que les corps balongola ke ba organte, balongola ke le côté ba tumbié, beaucoup nango. S'il vous plaît, ne donnez pas les informations fausses. Parce que, à part papa oyo, na bato bazakuna mutu moko moni kor wana zate, aya ko betelo li solo nga camarade na ye, tanga bimaki, nga mnanda ko kange suki. Oui, a ko betelo li kamboyo, ya Pamela, les passer jusqu'au premier. Mais après le premier, bato bazan information na moza papa oyo. O bazo la te, butu na moïse. À chaque fois, ceux qui bani basala likambo, faut présence na ezala pona bazo ka bango na considération pour nazali représenter ba congolais. Donc azalo ko la partie civile. Ceux qui bolingi boye bango na bien na mot juridique. Yazali partie civile na minute yo pour na likambo etali corps ya Pamela. Mais quitté, on a fini à la cantine, c'est-à-dire à la morgue. Nous sommes dirigés vers l'hôtel, là où l'ambassadeur est logé. Alors, nous avons tiré des petites conclusions. Mais déjà, depuis la PG, on nous a donné des certificats de gens de mort. Voilà. Et d'autres documents de rapport de l'aéroport. Donc, c'est déjà dans notre livre. Il y a d'autres choses qui vont continuer et d'autres documents qui vont atterrir, qui n'est pas encore... On a tous vite, pour ça des demandes. Et je crois que l'ambassadeur a posé le lobby avant midi dans la ville de Yaoundé. Et il nous fait savoir que l'ambassadeur a voyagé, l'ambassadeur Mogaïbis a voyagé le 26 pour Nakokende. Namboka et après il a douché Nyonso pour apposer déjà. Et selon les informations qu'on a, selon l'ambassadeur, le corps
et Kozonga, Belgique, pour faire d'autres choses. Je crois, je ne sais pas si on pourra faire l'autopsie ou c'est quoi ici, là, je ne sais pas. Ce n'est pas encore déterminé. Mais c'est que je connais que corps et Kozonga, Belgique, et au Kinshasa ou bien RDCT. Voilà un peu la situation qui est là. Et jusqu'à nos jours, maman, la danoise, aucun membre de la famille qui est arrivé ou bien qui est à côté. Les allez moi Mawami, parce que dans le cas comme ça, il y en a qui le montrent, étant que le Bantou, les Africains, ils devaient avoir quand même une personne. Je ne sais pas si dans la famille, il y a Pamela, Bato Bazate, ou Bakura. Bande konanga yetkali ka muke menana loba. Yango na dolba loba ka ke famille eza sacré. Nazoko oyo cousine na ye Jolita zo sala bande konanga eza makase belé aza pe na impossibilité a kosenga pe na musala ndeni parce que aza ndekone direct te. Bako pese pe congé na musala bongo te parce que sorry aza mwana mama na été bazaka babota mi quoi musu na papa leki musu na papa kulutu bien musu na mama leki musu na mama kulutu mais elle fait beaucoup to betele maboko to senge pena merci mais bande ko nanga baza pe na banoko baza pe na baboye mais le kola baza ndeko direct te qui peut laisser ses activités na e pendant que na Cameroun a que ne kosala ba ke kosala bo yango na ye sarabino que famille eza sacré omoni moi sur asali 4 ans na poto ceux qui azaki na mukanda ne ba réfugié abande ko gagner mbongo na ye abande ko sala ceci cela mais il fallait asala nini abanda ko bekisa ta bande ko na ye yaya yo mutozano bengisa ndeko te ko sala ka fierté ko ya ko la réception bilamba te basaka mete ozana valeur moko te otala likambo boy okobe ko kende te ke okeka olandi mobile okeka ko voyager ndenga na keneki na ngape na Maroc na kutani pe na likama ko ba Maroc ba katchenga yi mais naza sike mwande ko nanga moko oya za awa akokota ta mbongo na banque et puis tanga ko senga ke batali ya komane banza yepe banza c'est vraiment ma sœur ba copier une semaine donc ou pia ko lo ba pe ke na so kokate asengi arrêt malade aye wana ikotala makambo mais bolingi ko bengisa bande ko na binote oye na poto kututa musuba teka lupangu na bango na famille pona yo mais oya awa okomani kokota kota ba mabala mobali moko zanga valeur ba yebaka yo te surtout bana mibali bande ko na dossier awa ya maman mobimba so permettre afinga ba bêtise parce que aboti mwana na mobali mais lobi na koya nango wana pe na koya pe na osala ngo susu nini soki bona ike belé lelo ma information e panza na penza bande ko ba like na bino so boye ba te na loba na mino na munoko nini bangwashi na mona bandundu please bangwashi bandundu bo partager émission oyo du timba banini bangwashi bo tindango bo partager yango shi bangwashi ekende bata bandundu boza wapi bozala ini na likambo yo bande kuna ngai pele bozaka na ini so boyoki wera wera ndeko na biso oyo oko azande kuna bino bangwashi boya na mona bino bo telema bo pesa cotisation na bino bozela na nte baluba banani babanda te bino moko nanu bangwasha bandundu botelema na likambo oyo papa oyo azotelema na likambo oyo azali butu ya luwozi 10 hectares ngai awa pe 10 hectares ok 25% ya kananga ok mais nazotelema na likambo na bino ok donc boya ebele boya bokota likambo oyo Pamela zonga na Belgique Pamela bakunda ye malamu Pamela eza bongo c'est l'amour au nom de l'amour Pamela nous a laissé le bozo mo la pe na TikTok moi si mo comme ceux qui lisette ceux qui nani yepe kuno nom de l'amour azolela na koyela bino pe yanga ili ndenge na ko na ko lobelango azako kata na azako nanana OK voilà bande kunanga donc ceux qui ndekona moko maman mo tata moko azaki awa na Belgique elingeza na facilité alingeza na passeport na ye mbala moko mbele na minicho azakuna enyepe makamoni ngake ezala pe ndenge mosusu omoni mais heureusement Pamela a touché mitema ya bato oyo ke bazo telemelango parce que bakoko beta ngo pe sabo ki sengele bazo kipela bango ngo pete ndeko azate nanya kolandela yo
Yango soko ye na poto, en tout cas, moutou apesa nga conseil. Abi mama, tika ba fier. Tango mata na avion, ba fier nyoso en bas, en bas, en bas, en bas. Et ya tout dans tika quoi? Okomi na poto, munyoso komona ndeko na yo. Ya ona koma na poto na koma na zana papa na nga la kati ya Danemark. Papa Urbain, Mavula, na maman Bobette, le sac on a bilo bambote belé, votre fille est toujours là. Kalate na ozo avion. Na ya uniquement koya otala bino. Vraiment na komi na posa na bino. Voilà, donc to silisa audio, to komi na soka. Utiliser nzela ya makorobi, nzela ya bis. Oba ya kotala ndenge makambo zoko birule awa na kati ya Cameroun et pas inde na bango au tuko tikila bango. Mais il n'y a personne. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire plus que ça. Passeport. Mais déjà, makambo comme vous avez dit na maboko ya ambassadeur. Comme je t'avais dit la fois passée, le ministère des Affaires étrangères a commis un ambassadeur. Il avait saisi l'ambassade et c'est pour cela que l'ambassadeur même a télémarqué. Voilà, c'était la meilleure solution. Et quand l'ambassadeur a dit que awawa, Makambo c'est qu'il n'est qu'une parce que tout le monde avait peur. Donc voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Donc ça ne fait pas longtemps que je suis rentré à la maison, mais nous avons fait les opérations, c'est-à-dire avec 13 et 14 comme ça là. Et quand on a eu notre entretien privé avec l'ambassadeur, et nous sommes quittés de l'hôtel, c'était il y a presque 15 heures passées. Entretien privé, compréhension, continue à sensibiliser et conscientiser aussi les membres de la famille de Pamela qui se trouvent en Belgique. Merci, bonne soirée et gardons contact. Voilà, Oyo Azali Koloban Azande l'ambassadeur. Voilà. Siko banini vidéo batindeli ngai son eza mabe makasi. Na kata son na la sabino ka image Oyo Azali Koloba Azali nde ambassadeur comme na ye Kasha Dile Bukasa Muteba. Baluba baza baluba pa bozui bien. Balouba, gouvernement Balouba, vive les Balouba quoi. Yaya, batina ngongala wango. Oya biso papa Kasavubu tanga zalaki président. Ba Congo bolo le bazoba ba Congo bozaka ba joba. Yanga ba ofinga bino kuna pa Australie mibala ba Congo bozanga tendresse mibala ba Congo boloba na moi si je t'aime te mibala ba Congo soko memi moi si la mbetu olo fungoli kama aya ba Congo Kasavubu akenda acheli biso premier ministre ezalaka soki mutetela acheli biso na armée acheli biso mungala acheli biso na bandeko ata mukongo moko boy Kasavubu tala baninga ti gouverneur ce qui mi ambassadeur na Cameroun Yora Kombo Muteba Kashala Kazadi baluba bien en tout cas bobete la fachi na mino maboko bobete la maboko kolo maboko na bolingo na baluba na ye kolo maboko maboko kolo maboko kolo maboko fashi na bolingo na ye na balube kala mabako kala mabako kala mabako like tumo bali babengana na cuisine na umbeli na cuisine yo bande ko bozela na longo la volume botala na chela bino papa ye papa ka jadi ye bozela ye so pe bon mona bien ngana za na ngana ordinateur teo na sala makambo na téléphone ngana chela bino ka obelebo boli bo mona ngo pe malamu na za ngana ordinateur mais na za makambo wana te ya osala na ba ordinateur wana ba technologie wana moderne so bolingi ngo boke pa pingila so ka bina chela bino acheli bino okay ye yo papa ministre et papa de ministre yo kanga ye wana donc makambo so kende très bien nani ambassadeur na biso na Cameroun ye wana okay so ezaki malamu te na kochela bino son wana te alors boy awa pe ye wana bazoloba donc réunion basalaki yangwana parmi bato yo papa na biso pe o azotinda ba audio opesa biso makambo so compte rendu ye paza donc ye wana après na kochela bino son na audio nde batindela kinga son ezobima tokos donc bandeko na lingi
to sala émission oyo mbala moko soki na zongi na oyaka ko sala analyse ya audio ndenge papa expliquer comment ça se passe, loi extradition, tout et tout, comment ils ont accepté que ndeko na biso azala boy. Donc awande boumona papa yewana ambassadeur ya Cameroun, ya Congo au Cameroun. Donc l'ambassadeur au Congo au Cameroun, c'est vraiment président du Congo en personne. Ce qui aucun mboka moko ke l'ambassadeur a telemi azui makambu na yo en personne, yebango ke président de la République mutazui makambu na yo. Donc l'ambassadeur baza ba représentant, ya bazali ba président en miniature. Donc là où il y a l'ambassade pardon, il y a Congo quelque part, quel que soit dans un pays, yeba ke so okomi kuna okomi na Congo, okomi tu es chez toi. En cas il y a problème pour ko kima, au côté na kati ya bureau wana directement ba police belge ou bien ba police anglais ou bien qui que ce soit ba hotelema ba ko kota na kati te po au côté na territoire mususu ba ko senga sikoyo batu wana bango moko nde bazwayo bazongiso na maboko na bango nyango nde likamto mona kate biso ba kongole to sabotaka ambassade yango kutu salite ambassade yango boyaya mais en cas où bazo landa yo e ko moni porti wana ambassade wana kota police au kangoli soute au côté na pays mususu. Ok, même au moni kutu ambassade ya Corée, même ya wapi moi ka rapport tu moko pour le boko kota na mitu na komi na Corée. Voilà, donc les alakabongo. Donc ndenge problème à Pamela Boye, to kumisi nzambe, cela veut dire que déjà présidence a saisir yango. Donc ils ont kende bien Pamela Bozong à Belgique. Na koye la bino information nyonso, ne vous inquiétez de rien. Alors, chez les affaires moko, ils ont fait des informations, ils ont na Cameroun, na ba autorité. C'est pas des informations de balabala, oh camarades, oh noko, tata moi si non. Bateau baza sur le terrain. Alors, boyo kasko maloba ambassadeur, ok, alobinen. Allez, wana na tie la bino puis to souci vidéo na biso et comme peza moulai. Sinon te roko mape et koya ko katana. Heureusement na na iPhone. Dans un espace ébélé, sinon te et ba vidéo a beaucoup ça la inerditante na phone et katana. Pose un autre volume, voilà. Mais là au cours des nationalités à travers les visages transparaît la consternation. La communauté congolaise, conduite par son ambassadeur, tient à la partager avec le gouverneur du littoral. Le soir de son arrivée au Cameroun le 1er novembre, Pamela Oku, de nationalité congolaise, sera retrouvée morte, calcinée et sa dépouille jetée dans une poubelle au quartier Makepe. Des informations glanées que la délégation éplorée reçoit du commissaire divisionnaire Oumarou, chef de la division régionale de la police judiciaire du littoral. Parti de Yaoundé ce jour pour la ville de Douala, le plénipotentiaire congolais et les siens n'entendent pas repartir sans jeter un œil sur leurs compatriotes âgés de 31 ans et brutalement arrachés à la vie. Nous sommes à l'hôpital à Kintini de Douala. Kachadile Boukassa Mouteba, ambassadeur de la RDC au Cameroun. Nous sommes venus de Yaoundé à la suite du crime crapuleux qui a vu le décès de notre sœur, Madame Oku, Pamela, qui était résidente en Belgique, qui est venue ici dans le cadre d'une visite aux Plaisances et qui malheureusement a trouvé la mort. Nous sommes venus justement pour nous enquérir des tenants et aboutissants de cette affaire et puis faire rapport acquis de droit. Les enquêtes sont en cours au niveau de la police camerounaise. La visite de l'ambassadeur ce 22 novembre au gouverneur du littoral permet de savoir que la recherche des suspects est sur le point d'aboutir et que l'acte ne restera pas impuni. Douala, Napoléon Bonaparte, Bessong, CRTV. Ce qu'on a anglais, pour na baza bilingue, avantage ya ba Camerounais angwana, bazalaka bilingue, vraiment qui toko makasi. Place yoso ba okene ba tchaka muto. Ayen Angleterre abandolo banglais, akena France azolo ba français, bazalaka souvent bilingue. De avantage ya bango yangwana. Oh, c'est quoi même information, mais ce qu'on a anglais, l'information na bango ce qu'on côté anglais, na banglophone yango. The Congolese community in Cameroon and especially those in Douala are in consternation following the gruesome murder of one of theirs. Life was sniffed out of 31-year-old Pamela Oku last November 1, the same day she arrived in Cameroon. The circumstances that led to her death are still unclear. His Excellency Kashadile Boukassa Mouteba is ambassador of the Democratic Republic of Congo to Cameroon. Nous sommes venus de Yaoundé
Yaoundé à la suite du crime. We came from Yaoundé following the gruesome act that led to the death of our sister, Madame Oku Pamela, who was residing in Belgium, came here within the framework of a pleasant visit, but unfortunately died. We have come to gather information on the ground and result will be sent to the right channels. Audiences granted to the ambassador by Littoral's governor, Samuel Dieudonné Dubois, the judicial police and the Lakentini Hospital director, where the corpse has been since November 2, is thus expected to shed light on the situation. Investigations are ongoing at the level of the Cameroonian police. The Congolese ambassador has called on his people in Cameroon to remain vigilant. Cynthia Etim, Cell TV News, Douala. Voilà. Ba mama batata bandeko ba oya biso ba oyo balingaka la danoise bandeko na ngai, merci pour na kozwa 1h10 na bino pour na kolanda attentivement déroulement ya makambo oyo etali Pamela, makambo seza na police criminelle, donc na kopesa bino toujours suite soki likambo ya sika eye. Alors bandeko na nga bozala vraiment bien que bozala ozomona yango ta mususu ata la cheli bino volume eko loba nango te parce que baza siko na morgue, donc bakendeki na morgue batali nyonso information eza na se makasi video yango muta filmelaki yango ngai atindeli nga informe nini eza na se. Voilà bandeko na nga like partager bo partager yango s'il te plaît côté la ka bongo te na likambo ya Pamela yebisanga po nini o like mission te likambo boya modom ayeba kite, donc to condamner pété nga na kotika naka ko condamner Pamela te eza amour, mais le ka na oyebisaka bino ke na koya ko yebisa bino bo fanda na ba quartier ya bien pona ba quartier muso ememaka esprit de mort no lakisa bino quartier ya Pamela bande ovanda soko moko tali yango lobi awa esprit de mort ezalia, esprit de diamba ezalia, esprit de vol de quoi. Donc partager mission, ok? Nazale bela olobate, alors live together pe ezakawana olingo contacter nga na makam nyonso, ozana petit souci, ozana boye, olingo soutenir Pamela na makam na ye. Mon numéro c'est 0044 74 38 03 03 pardon, to bandela. 0044 74 38 03 16 23. Bande konanga, ce n'est pas que ma famille a Pamela na Kishasa na contacté barote, balobate, bon et moi wana, alobi bo pesa mbongo, bo pesa yete, to pesa autorisation na mutu moko te, azwa mbongo na biso famille, na sui autorisation moko te, na lobi te ke na zwa mbongo na banga famille. Na pesa numéro pa soko pesa obenginga na ko annexion ba moko pa ya Jolita ye moko boyeba neni asona bandiko na bango Congo parce que makambo mbongo bato bele ba mona ngo bongo mais to lingi nde to soutenir avocat ya Belgique. Alors vous les ndeko de Pamela Kinshasa bino pe bo sensibiliser batu kuna na Congo biso na poto apé tozo sensibiliser batu même moi na batu Jolita zo banga maman la danoise est-ce que so ba famille na Congo ba omona boete te botika biloko wana ya kozalaka lokoso ya mbongo soki ndeko akufi bo garder na silence bo ko kakutu kozwa ta viote bo kene na Cameroun bozaka pembeni wana Congo ekangamba na Cameroun même na nzela makolo bokoti na Congo Brazzaville bozwi bus boke makolo ti bokoti na bino sa bokota kutu sans visa bozo kokate. Alors arrêtez na moboleka na ba live to sengi ete na kozwa pe mbongo wa mutu te. Je vis bien mais le problème est que moi je veux qu'on soutienne un peu l'argent côté na awa pona avocat belge azwa makambo mbangu parce que l'avocat aza prêt à donc moi mobile wana donc bati bazongse na Cameroun kuna nde bakoyeba ke ye azana faute ou bien azana faute te aussi longtemps zo umela bakoki kozongisa corps ya nani awa ya ndeko na biso. Alors bandeko o etali Alexandra nazoka sous suite te soki mutana na suite Alexandra boy bisanga est-ce que Alexandra mo bako akenda Congo basi bakunda kuna parce que moi j'avais demandé à la maman bakunda Alexandra na Cameroun
parce que c'était son souhait à revendre na Cameroun, à ressomba voiture na Cameroun, à ressomba na Canada, à ressomba ndaku na Canada, et puis ekozala bien que justice na ye malembe et koyebanaka, et puis maman a rozala toujours na accès à koyaka na Canada pour na corps ya mwana na ye. Ah bon, attendez, salut. Wana mama le ki la vidéo la danoise. Oya linga rabino mingi. En tout cas, Losako. Bisous à tout le monde. Mimi Ciel, en tout cas, très belle. Na mona ki au lobby avec la grande qui toko makasi. Tikala bongo. Woumela Mimi Ciel. Des gros bisous à toi. Pourquoi pas à maman Emilia Mwanza. La Katia France et maman Emilia Mwanza. Ça fait vraiment un bail, mais on est toujours ensemble. Vraiment, bambote ebele. Botikala malamu. Joli batini ça. Eh, les kinanga moko. Moi, c'est à papa. Bye!